Yo solo lo sakombo kabino balandi wa biso bonso na kati ya TV lolaka ya nguluzi kimbangu. Ya soli te nzambe oyo bankoko na biso babelela kie na tango na bango. Epe na tango na biso awa toko luka to renouveler toujours de la bino mikolo nyonso to renouveler alliance oyo bankoko na biso bazaki na mona nzambe. Oyo babele ko belela ye nzapa nzakomba. Akongo mungali. Vidi mukuru, Mungu Baba, Mungu wa milele, Nzambi gaungu, Kalunga. Ezalaki na tina, po ete na mokilo Nzambe ya sala, la puissance de la parole, maloba, oyo Nzambe, atia na kati na moko bikelamu na ye, okondima ngote eloko nini esalaki ke oyo aloba monoko na ye mosusu oyo aloba monoko na ye mosusu oyo azala na culture na ye aliaka pomme de terre oyo wana aliaka bapate oyo wana aliaka loso oyo wana na mboka na bango bayebi yango te bokamwa te soki ndeko oza kokamwa te eza kokamwisangaki yo okamwe te ke Nzambe ndenge nasalaki ke atia bolimisi moke atia na biso nyonso chaque peuple na mboka na ye na culture na ye e ayeba oyo akoki kosala eza hasard te Nzambe ayebaki eloko asalaki e Nzambe atie pa alobi bino bokolobaka monoko boye bozalaka loposo boye moto ana puissance na kati ya mboka na bango, na kati na région na bango, na kati na continent na bango, oyo Nzambe apesa bango. Mais soki batuli yo, papa, mama, culture eza nini? Culture na yo ekoko kozala ndenge moko te na culture ya bamondele. Elobeli na yo jamais ekoko kozala ndenge moko na mondele. Ata yo umeli mbula boni na kati na ebale okobongonaka ngando mokolo moko te. Ata bayebi soki no ngana lobaka penza lokola mondele lokuta po ete Nzambe akelaki ndenge wana. Et on va se poser des questions. Pour nani tokopia bango na religion ya bango. Comment les chrétiens, comment pour que bango ba yele ki biso ango et biso to adopter ango pour na nini so on lebeli mondele yebise adopter o ya biso akomo auso le métier malade na docteur yo et bon biso to ndima ya bango ndenge nini mutuna ngo wana. Alors mes chers amis, malheur à vous. Vous ne comprenez rien. Malheur Nabino. Vous avez de l'autre côté. Et voilà. C'est à cause de ça, ces politiciens vous manipulent. Ne pensez pas que ces gens-là, on va bien dire que politiciens, va changer de façon à voir comment on a makambo. Ba ko bon wana ka mukolo moko ba lo ba yibi ba ko bato moko normal tere ata mo pesi ba mo manda musu ba ko tikala ka miyibi ata mo bakse ba ngo temps parce que na connaissance wa très mal na kati na bango wana nani oyo abanda ko yiba bana bo mwana na ye et le c'est que te pesi imaginez-vous tous okoloba comment bato ba yiba trésor na bango, trésor public na bango, qu'est-ce à l'état na bango, ba bango na mboka mususu. Ba ke ko bomba na mboka mususu. Mais bango baza ba konti na mboka wana. Boka mote. Bozoka mote ende ki moyibi. Ba ko changer ka jamais. Matondo oya kondima andibi oya ko ba kete ba bisa bino ke moyibi akotikala kaka moyibi. Moyibi akotikala ko bongo na kata mokolo moko te. Po eza na ye na makila. Bamiyibi misoko ye pana yo amulu le gui na yo tele kwa mesa matin lo oyibe sate ajuke gui la tena poche na ye mais yo zali na poche na ngotonga
on va dire que goût isate mon yibi l'air de quelqu'un mon que n'est no somba to kika na zoracha. C'est comme ça ma comportement ma yibi. Voilà les contents de aujourd'hui, tous ces voleurs font semblant pour demander encore deuxième mandat. Deuxième mandat pour Bassalanini. Pour y encore, alors quitte à vous de comprendre. Nous n'avons pas la compréhension. Faites toujours confiance, continuez à faire confiance. Alors, le Congo, il y a beaucoup plus religieux. Il y a la religion. Adopta bango na baminene bapesa bango bakura théologie bakomisa bango serviteur de Dieu. Comme serviteur de Dieu. Tant que balobaka biso to basaleli ya Nzambe. Quel Nzambe botuna ka bango te. Nzambe nini o bozaba serviteur na bango. Botuna bango ko bango badiko so no vérité te mais ngai na biso bino botuna bango. Bazali na Nzambe bango basambelaka. Bana nzambo bango babelelaka nzambe wana ndakindaka bango banyokola bino bazwaka ta mama oyo ane lokote mama lipute nzuluka buze nzuluka eloko ate alingeka adeplie azwa nyonso ya mama wana eloko miteli ngazwa nzoto na yo na ngazwa nzoto azwa même âme na yo asi même âme na yo pake no pesa ngo pa ya Satan boyebete. Voilà, bandeko, na côté à bino, tout côté à bino, quoi, yoka malamu, quoi, yoka te continuer. Toko vivre en autre, vous allez avoir la biso na bino, n'est-ce pas, kolbaka mikolo, noso, bate bele basako yebate. Aujourd'hui, les religieux, on ne sera lobby, oui, nous sommes tous d'accord, pour maltraiter peuple, ils sont tous ensemble. Responsable de l'église, on a tout, basangani. Et voilà, on a résumé, après avoir être corrompu, à l'extérieur, yokali bango nyonso na cessé balobi non souhait na bango ezali toke na dialogue na nani toke na dialogue na ba M23 et yokali kuta na bango balobi non préféré basilisa conflit oyo ezali entre FARDC na M23 bandeko boyebisa ngai est-ce que FARDC na M23 baza na conflit? FARDC armée na biso na M23 est-ce que bazana conflit exact? Et alors voilà comment ces soi-disant serviteurs de Dieu comment induire biso l'erreur banda c'est eux bango bazana na seni religion religieux bango bazana seni na lelo boto détecter bango te. Bon, détecter bangote que bazuela biso et donc voilà pointe bateau ya 3C bana si voilà bango ils doivent accompagner le politique. Ils doivent accompagner le politique. Et pour la bango wala bino exacté. Souffrance no misère na kolela na yo passe na yo ana ngote il s'en fout. Il s'en fout de ça dans les bossons na yo aza côté ya yo nzambe ya lobi botala le passage boy mazotala bino à la fin de compte panier na ye tonda faut mettre bon ça ne le côté bo son no manda ko na bino te nyonso faut laisser là na ba am na bino botiki wana hein. Voilà, voilà, le résultat c'est quoi? Contre l'infiltration, et voilà, l'église catholique, l'église ne soit sanguine, va lui dire que non, nous voulons la paix, il faut que la FARDC, si ça confie à FARDC, na Oyoya, M23, voilà le parle de Mazie, au Tchamotema, qui est basé à la religion. Alors, les religieux, tout ce que moi je vous demande, dites la vérité à vos gens. Bon, nous avons une vérité, et nous avons une salé que le lot, nous avons le Kanakati de Congo, nous avons Nzambete. Bon, nous avons la vérité. Moi, tout ce que je demande à vos pasteurs, à vos évêques,
avant imam, à tous ces gens-là, bishop, Nasengi na bango, la vérité. Qu'est-ce qui se cache là-bas? Complicité avec les politiciens ou les occidentaux. Comment les occidentaux les obligent, malheur la bino, passe la bino, souffrance la bino, bazo le baroté, bazo qui paroté, le baron bazo yoka, bazo dicté bango, pour na intérêt à bâtiment. Bato l'envoyer là. Voilà, le Congo, alors je dirais que, alors ceux qui m'ont donné la vérité, alors ce sont les serviteurs de trans de ténèbres. Baron ne soit yébi. Église morte, vous savez, que allez granassimati l'omboté. Église morte, on avait dit que allez granassimati politique canambé, mais politique canambé, aboma. Aboma des millions de gens à Kouna, dans la force Covid, dans le massacre Salaman. Plus de 12 millions, il politique canambé là, mais bah c'est la nzambe, au banana, mvouela na bango à bosso, mukolo nango, ayamba bango. Et bon, mon akibilo mo kagame, azana bango. Baké au petit même bakan. Mais pourquoi tu dois comprendre que nzambe azana makambo wana te? Papa, maman, toko lo mingi te suto lo ba yango mingi, o ba yoka biso malamu, alors et là, vous allez voir, la vérité. On va bénir Jésus-Christ. Azanani. La vérité. On va bomber la cabine na sima Jésus-Christ. Azanani. Ah, mais papa, il y a un gars qui voulu se lever la bango. Il faut lever la bango. Alors, pasteur, il doit vous dire la vérité. Il doit vous dire la vérité. Pour que nous ayons un verso, si nous avons un cabo, nous avons un boye, ils ont pas battu. Ils ont dit pour que nous ayons un verso, nous avons une vérité pour lui. Nous avons la vérité. Oh, bon moment na simawana, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ wana adanani auta wapi et azana service na bango pour nadini. Et de se lever la bino, toujours c'est le bino. L'alliance, alliance pété. Oh ba pasteur, oh ba évêque, ba abbé, ba lataka, ba expliquer bino. Alliance wana ba lataka na loboko, bango baza ba mariété. Et lingi koloba nini. Ceux qui vont l'amener dans mon sinon, au monde, bah bomber la bino, en secret, pour te vous avoir ignorant, pour te vous avoir une aliénation mentale, pour ne pas comprendre qui joue avec vous, bah jouer quand la bino la physique, mais avec vos âmes. Ba am na bino ba sakana nango ba sakana ba am na bino boza puissant ko le kabango boza puissant ko le kabango ko le Vatican. Vous êtes très puissant ko le Vatican, même yo maman o sakana ke banga kama sumu oza puissant ko le Vatican. Oza puissant ko le kabe veke belé ba pasteur belé ba ne lokoté à part de fétiche ba biloko to ba juju wana. Voilà la vérité. La vérité est là. La sirène, la contrat, la zoana. Les lots, beaucoup moins que aujourd'hui, les lots, ma cause ambition que oui, tu as la carte de la mouki. Pourquoi? Pourquoi te souffrir? Minéré ou un anzaba tela nani? Abotisa nani? Atiela on Congo pour nani? Pour la yote? Millionnaire, milliardaire. Et bon, millionnaire, milliardaire, bazaba tomusika. On va donc comment? Depuis quand ça? Ils ont Colombo la pauvre dans un pays riche. Et on veut que nous sommes et aux pauvres quand le royaume d'ici. Quel royaume d'ici? Et d'avoir. Oh, n'a pas quitté. Oh, papa, c'est alors le va quitter. Passage, on ne va quitter. Alors, voilà, mes chers amis. Alors, toujours qu'on le binoqué. Il faut travailler dans Satan. Il travaille avec Satan, je vous confirme. Travailler dans Satan. La bête de l'événement est là. Bango nyonso wazana kati na mukila wana. Ozana kati na mukila wana talo la biloke te ngaye sabino la vérité. To la bino nyonso, to la sabino nyonso, ndenge nini bango moko ba pasteur ba komi ko se sentir que vraiment tango oyo ba bale ko kosa biso na kati na mukili et koki ba bale ko se repentir. Ba komi ko yeba ki solo et komi tango ya vérité pour l'aider. Et c'est na bango la vérité. Mais
bako banga pote ya solo bilia ki bango bikoki tango na bango ekoki oyo ke baza koyeba te par où mettre leurs pieds baza koyeba parce que basali mosala ya diabolo pendant des années, pendant des décennies. Alors voilà, aujourd'hui bakomi coincé et il faut rendre compte et pas il y a nzambe oyo mobateli mokeli comment bakomisaki bana na ye basaleli ya monu bakomisaki bana na niveau bakomisi bino lelo bozala bamendiant na pays oyo ezali riche comment ekosalama te mais voilà la situation. Exemple champion moko totiela bino yango foyo. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec toute une honte. Je viens devant toi pour te demander pardon. Pardon pour tout le mal que nous avons fait à ton Église. Ma génération, notre génération. Seigneur, parce que je fais partie de cette génération. Cette génération, nous avons installé l'abomination de la désolation dans ta maison. Nous avons détruit, Seigneur, l'évangile que tu as annoncé de ton sang. L'évangile pour lequel tu as donné ta vie. Seigneur, nous avons détruit, oui, ma génération. Je suis coupable. Comme la plupart de mes frères pasteurs, comme la plupart de mes frères prophètes, comme la plupart de mes frères évangélistes. Je suis coupable de ce que, Seigneur, de 1980 à 1990, ce que nous voyons à l'Église n'existe pas. Nous sommes la génération qui a accompli ce que la Bible a dit de mauvais, c'est ce qui allait arriver sur la terre. La Bible a dit qu'il y aura des faux prophètes. Certains même vont porter le nom de Dieu, de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, Seigneur Jésus-Christ, nous avons arrêté de te prêcher. Nous avons arrêté dans nos églises de te présenter. Tu es Fils de Dieu. Seigneur, nous, les faux prophètes, nous avons envahi ton église avec des chevaliers. Nous, les faux prophètes, qui devons prophétiser la repentance, qui devons prophétiser le royaume des cieux, qui devons prophétiser le péché et amener le peuple à des craintes. Nous avons fait des parties diaboliques avec des loups sataniques. Aux yeux de tout le monde, nous, les prophètes de cette génération, nous portons des chevaliers, des bagues magnétisées, envoûtées, qui appartiennent aux loges mystiques. Nous portons des chaînes de sorcellerie. Nous, cette génération de prophètes, nous prophétisons la bénédiction. Nous prophétisons l'enfantement. Nous prophétisons le mariage. Nous, cette génération de prophètes, nous avons vendu l'huile d'onction. Nous avons commencé à vendre de l'huile d'onction. Et pour argumenter nos égarements, nous envoyons les gens dans l'Ancien Testament. Nous, prophètes de cette génération, Seigneur, voilà ce que nous avons fait. Nous avons fait boire de l'eau aux gens. Nous avons fait boire de l'huile aux gens. Nous avons fondu de l'huile. Nous avons fait la promotion de l'huile d'onction qui n'est... Voilà, mes chers amis, et voilà la réalité. Bango moko, mematundo, ntangu infue. Ntangu infue ni to sabiyoke. Mes chers amis, Panama Congo, partagez à vos amis. Ntangu infue ni otokobe la ère du verso. Si vous avez batema kamtolo baka, papa, maman, matalio, tu es déjà perdu là-dedans. Tu es là-dedans dans cette histoire-là. Hey, papa, maman, et Sylvia-yo. T'as besoin qu'on barraque. T'es besoin de me dire, t'es nan di ma pasteur nanga yebarake amna yo se kenda. T'es besoin qu'on s'abisso, t'es ni ma pasteur nabisso, t'es là quand mon pasteur nabisso kwa me bisso na lola. T'es amna yo basi ba kenda nango. Yebaka yango. Bile mona pesi binango wa. Ba am ye belle parmi bino ba zwa yango. Bo tiala ka le poso pamba. Bo tiala le poso pamba ba am na bino ba to ba zwa yango ba tiba kenda na monde mususu.
bakende nango okomona ebele baza koya wana oyo meme toza koloba azoyoka biso takoyoka mpe biso te akoki kokwa insulte biso afinga biso ame na ye esi ekenda ame esi ekenda yere ti bamosusu omona bamama mosusu na biro ya paster azwi alongoli bilamba na kati ya biro ya paster atika bolumu na kati na biro meme na hotel de dieu wana esika basalaka hotel de dieu na bango wana atie mama wana mpena atandi ye ekomi mpena mbetu ne wana yebaka ke baaction wana batindaka bango basala yango lere bazosala yango bazwi ame na yo mobimba bazwi yo mobimba mama otikalaka nde oyebaka yango te soki basala yo mama c'est trop tard mpona yo soki bapakole mafuta na kati na biro ya paster ezo basala oyo nzoka te batindaki ye asala apase na action wana liboso na esika wana po ete ame na yo nde moto esalisaka eglize wana nakanisi bolandi biso na bokebi nyonso ya solo ke ntango efweni oyo tokobombela verité te mpo ete nzambe alobi nalobela bino yango oyo ayoki malamu oyo akonde toujours kotikala na kati na buzoba bunyama oyo bamemela biso nani akomisa bango na esika wana moto akomisa bango na esika wana obele baoyo bauti babarbar bamondele ntango bayeli biso religion e na kati na eloko na kati na aquarium de créer babiloko tout na baaméricain bacréa d'église de réveil bokonokanisa ezalaki makambo ya solo toza bino ke tozali komona lere bakosala yango lere bayeli biso makambo na 1982 bayeli biso babenga ngo ni église catholique charismatique ebandi wana ongwasuma tolingi ngwasuma tane bamindele kono bodepeshe badepesha bato na bango na Kinshasa oyo aza na mwana kini aye makambo wana esika ebanda na 1982 oyo biloko ebanda tokeba tokosenini oto maintenant tokosenaka eglize oyo fo ezala ngwasuma nzambe alingi bobilelaka ye nzambe asali bo ebanda wana nzoka te moto atindaki reine Angleterre moto atinda bango bandeko wana poto boyebi reine Angleterre aki nani boyebi baba nani me moto asimba bareligion wana nyonso ye mama wana ebongo ya nzambe yende ya nzambe oyoki malamu ayoki te alors ya solo kozala mpasi mingi mpona bino alors voilà eloko eza koleka wana bandeko bokeba le danger est là alors c'est à nous tomibatela tobongisa ndenge nini toluka nzambe alors voilà aujourd'hui beaucoup parmi biso bazali condamné à souffrir condamné à vivre na misère wana po ete bayokelaki bango po ete bayokaki oyo batindaki bango et voilà malheur na bino esika ezali yango wana comment faire il est temps que chacun de vous aluka nzela bosolo ya nzambe nzambe wa bosolo oyo bankoko na biso babelelaki ye po ete ye bamondele ayaki yo nde esengeli na yo olakisa mondele kosambela mondele akolakisa okosambela te soki mondele alakisa okosambela eza abomination. Mon Dieu soit l'action que regarde, il faut prier ça. Regarde le passage quel beau. Ezali abomination. Yo devons la qui c'est pas qu'on a yo ayeba ki nzambe avant yeba avant qu'on a yeba des millions des années les kaki des millions des années pour les kaki pour que qu'on a yeba ki nzambe azalaka et qu'on a wana ayeko luka nzambe ngo et pas ina yo na kachopa. Là, lumière, ah bon, bazo calculer lumière, bazo sala calcul, bazo sala moye, bazo inventer bilo, bato nzambe, ah bon, bazi yango bakena ngo na mboka na bango, beko bakuna te, photo boma bango, pour tracer sur la tête de l'imbe pa na bango. Voilà l'origine. Oyoki ngai malamu matondo ba cœur na bino matondo ba like na bino matondo na ba partage na bino pote toyaka wana pona bino oza abonné la première fois oza c'est le bon choix au côté na l'état te ya solo ba vidéo no to sala na kati e côté ya biso etera toujours biso ya koyeba bo moto na biso ya koyeba ndenge nini ya komi battre la pote lobby
beaucoup de choses na kati na mabulu o nyonso to ko nango leloté. Alors il est temps que chacun de vous aille baka pour na nini to ko yaki wana ba vaki biso ndeng to ko to koma ba esclave na kati na loko wana. Donc c'est à vous maintenant ko luka ko yeba ko biso ba ndeko ke te to bunga ki to yeba kite tango to yeba kite yango siko te ko yeba esenge na biso to lo wana nzela ya bato wana nyonso. Félix Payet maçonnerie. À ma choix, l'ingi pouvoir, aux gens en ligne, il y a un côté. Il y a beaucoup de bien, je sais que ça me doit aussi. Après, vous voyez, coronavirus, ça va. Ensemble, comme magicien, je vais nous dire. Voilà. Bato wana kotongo tonto la sabo image banakala les jeunes banoye bato bamundi wa biso teke ya solo ezali likambo ma sécurité pour être bato. Tu n'as pas encore pris la parole, les gens disent que tu es voleur. Tu as volé quoi? À qui? Non, ton visage. Pourquoi tu vas être des voleurs? Ton visage. Il risque de me voler. Il y a des gens, quand ils te voient seulement, tu n'as pas. Dès que tu arrives, il commence à sécuriser tous ses biens. Parce qu'il a peur. Voilà. Voilà, bandeko ya solo ete sango ekei partout etamboli partout ke toza na affaire na moto moko aza na tête du pays moto wana nde alakisi biso moyibi ndenge nini bayibaka et alors bato nyonso wana bazali ya komi ndenge nini chacun ayiba na tour na ye. Alors bozela kanzo bakotikela bino parti que non totikeli bino toyibi mingi totikeli bino kokontinue kolia bozo mikosa moyibi alembaka koyiba te. Moyibi alembaka koyiba te epa na ye nyonso okola komona po ayiba ngo meyi mosusu ayiba meme na niye na sachet comme te moyibi eleki mingi yango liboke azwi akema ndako asutuki ezalaki nde niei. Voilà bandeko esengeli na biso nde toyeba bato tozotambola na bango lelo tozo komona bango na kati na mokili baza oyo ya biso te bazali ya bato mosusu. Alors tolanda pardonner son ex que de pardonner les mensonges de Chilombo. Les Camerounais qui voulaient Félix Chilombo comme président, venez le prendre, il est là. Son mandat est fini. Il fera du Cameroun les États-Unis d'Afrique. Préparez-vous aussi. Mieux vaut pardonner son ex que de pardonner les mensonges de Chilombo. Les Camerounais qui voulaient Félix Chilombo comme président, venez le prendre, il est là. Son mandat est fini. Il fera du Cameroun les États-Unis d'Afrique. Préparez-vous aussi. Mieux vaut pardonner son ex que de pardonner les mensonges de Chilombo. Les Camerounais qui voulaient Félix Chilombo comme président, venez le prendre, il est là. Son mandat est fini. Voilà, Camerounais, voilà l'appel est lancé aux Camerounais. Votre choix est coquille sanitaire, le coquille de libérer et allez-y, précipitez, vous pouvez aller le chercher. Mais ekozala bino matata na kanisi ndenge bolandi bino nyonso oyo nini ezali koleka na katina masolo. Alors bandeko oyo nini ezali koya na kanisi boyokaki lobi tolesaki bino video moko oyo ya Chilombo akendaki kosumba na kati na zamba tobenga nyau na kombo na ye bakosuwa papa kombo wana kosumba te akende kosala kaka na kati na zamba na kati na mboka na Katanga po na nini. La vérité est nini, la vérité pour nini, Chilombo se permettait qu'il kokanga cortège na ye, à côté na zamba, à côté ezalaki plan batindaki et pas ya nani et pas ya ba action à cause de la humilié, mais il faut apprendre quitter allez to banananu na action yango. Voilà, yewana autaki zamba. Et alors, tolanda. Bandeko ya Congo toloba boye. Womoni makambo Félix akende kosala na nzela okende kolonizi akoti na zamba po akende kosala besoin na ye. Bino momoni okeza besoin akende kosala besoin te. Banganga na ye nde bayesaki balobi soko okomi na Katanga kota na kati ya zamba
Zamba, au niveau de la Zamba, au niveau de Souba, comme ça, au Bébisa, au Tigre, au Botutu. Botutu, on a ça quand on a ça quand on a la cabine. Et si marqué, on a la cabine de ça, on a des bâtiments à la décimité. Il y a Félix à Canis, et on fait des choses qui est négocié, on a la cabine de négocier, mais on s'est battu. Et ça m'appelait la loterie, et ça m'appelait la coco la loterie, parce que la coco, c'est la loi qui est mon union, et pas la mission, mon union, on a la katanga. Selon coutume ya bakatangé soki okoti na zamba oza mopaya eke okoki kosumba na zamba osuki na zamba sans koser la permission oza na libabe wana ekolata yo na bato ozalaki na bango na baoyo nyonso baza nsima na yo ekolata bango ekolata communauté katangé te Félix wana efoye bango kende koyebisa banganga na yo ke makambo wana okende koyebisa kala sala esimbi nango te po ekosimba nango te parce que bakolo mabele basi baloba mpona mabele na bango mopaya nyonso ya koya na mabele na biso oya kokota na zamba na biso akende kobebisa zamba na biso sans permission na biso ekosimba te makambo wana ezongela ye moko Félix makambo wana okende kosala yo obi kosambelaka na bapaster na yo bayebisaki yo teke makambo ezokende kosala ekosimba nango te bapaster na yo ngo babondelaka yo batiaka yo maboko la NCGT makambo nyonso alesema ngo te ata soko memi banganga ya république mobimba ekosimba te mokutu azala kutu na banganga koleka yo atikala kosala makambo ya bosoko oyo osali te atikala kosala makambo ya bosoko osali te yo kati okomodire na bakatange okomodire bango te okomodire bango te mabele wana eza mabele na yo te mabele na yo eza nde nakabelaka mwanga nde mabele na yo Katange ne viendra jamais na kabaka munga alo bana mtere ya kabaka munga makambo e bakoko na yo bandima bakondima yango te yo peka ndingo ndingo kota kuna na zamba ndina yego pesa zamba wana ekosimba nango te le manga na no bakosa te parce que soko ndio sala likambo wana basala kango na mulini batu bamu na yo te mais batu nyonso bamoni yo déjà efra kizi ezali susute omo nyonso bamona kinyo bakokaki déjà balobi ke makambo nyonso ake kosala kuna na zamba soki ake kobebisa soki ake kosala nini ezala nul essence de fait makambo nyonso oyo osalaki Félix ekosala na eloko moko te eza nul essence de fait mabele wana eza mabele na yo te eyebi yo te zamba wana eyebi yo te kutu ezali ya koyinda ezali ya grave. Voilà quel niveau d'humiliation oyo Tshilombo akondimaka ya solo tobisengi bino ke tata wana nano asango te akosamba bakomona eja kobakisa makaka boyokaki ya makambo boyi wapi banda mokili esalamaki ake kokota na zamba po etakende kosumba na katikati ya moi. Voilà exactement ndenge mama alobi sona mbandeko na okomona antenne eza koningana mingi bobi eza ndongo boye c'est toujours comme ça ya banguna bazosala péché bakata mais ya solo toana bango mayele po ete déjà aussi boyoki déjà ba vérité nyonso donc côté na bango baza bango te parce que ba vérité nyonso eza kobima ndenge sengeli bima donc baza ya kosambwa campagne toujours Félix Tshilombo tokei wapi bisika nyonso ya lekaki tolanda oyo bakenda kokomisa ye on va monter la fédération imetoka federation ANC ile makuta wanaibeba wale mambo ya federation anabeba ile makuta na leo angalia kwa motari anaturanga hapa mimi ndio na motari ndio na kuyo ndio na motari moja ndio napata makuta hivi ndio yangu hapo tunasema ndio bako na laka ndio sisi kwa motari leo na lomba kwa jisao vice-président la fédération a trouvé en tout cas nous récupérer moto langu la nini voilà bakolele bakolelaka bolingi na lote bokolela des grands perdants voilà bazalaki bango to point et voilà bango wana bakolelaka bakopartageaka bavideo comme quoi que Tshilombo a négligé bango bakendaki kobenga baprobetaki bango bakopesa bango mbongo bino bolingi président na bino bino bolobi ke te ye nde moto toponi ebe ozo sumbongo ya nini boza kolela l'argent pourquoi
parce que c'est comme argenté, c'est comme il y a fidélité. Il y a idéologie à partir de Bino. Il y a idéologie de Bino Babotar. Il y a Bino Bawewa. Il y a Bino Bakassaye. Il y a Bino Taliban. Et bon, il y a comme il y a bon, voilà pour ça bon. Voilà pour ça bon. Il ne faut pas plairer des grands perdants. Pourquoi vivre Yango? Alors voilà. Ndenge bakolera kawana ezali kolera solo poete bakozwa keloko mokote et voilà bazali ba grand perdant na kati ya masolo na kati na mokili ndenge nini e akotambolaka tokana Donc vous pouvez tourner toute une histoire comme ça. Alors vous voulez jouer avec toute une... Et les pays rwandais, les rwandais, qui travaillent dans notre ambassade. On travaille dans l'ambassade du Rwanda avec le Rwandais. Mais sa grande sœur est rwandaise. Comment elle est bien en Congolais? Sa grande sœur a pris notre ambassade ici. C'est elle qui l'a amené ici à Londres. Vous savez ici, c'est ce qui faisait les Kingoma ici, avec tout le monde qui a fait les chefs ici, qu'on est le chef, vous avez fait un peu plus là. Mais là, vous allez nous vendre. Là, nous allons dire, non, il y a des choses, ça peut parler là-dedans comme ça. Comment on en a ici. Oui, papa. Vous avez compris? Parce que cette ville-là est promise ici. Je vais vous donner le nom de tout le monde qui peut vous dire toute sa vie. Elle était quoi ici? Nous courons. Je vais vous donner le vie ici. On était ici. Nous courons. J'avais pas de contact pour que les gens comprennent. Vous voyez, lui, on a parlé de ça comme ça. Là, il y a un voyez que moi, là, à ce moment-là, parce que on voit que c'est un peu. C'est pas grave, non? Vous voyez, situation tobali komona ngo ebali kokokisama nyonso oyo ya kosoto na bango nyonso papa na biso bona landu merci beaucoup na kanibi masolo yango bien neni ba kokoti la biso et l'église de réveil neni ba yaki mpona ke ba relancer ba réactiver bacha kamwa pousse n'est pas ya église catholique la église de réveil, église catholique, nous avons église patron na bango, moko patron na bango, akufa. Voilà, et si la catholique kama, na biso babilanda landa biso. Papa ya solo, papa landu, oyebi biso la très bien na tangi ba commentaire na yo, oza vraiment moi na kini oyebi yango, bravo. Oyebi yango to vivaka yango biso nyonso, matondo. Voilà, mais pas une mine la quête la biso wana bana mike mingi bakotami après ba yebike tant que sur l'église de réveil ya que puissance nzambe mutakitse église de réveil na kati la kinchi papa bakoma ba évangéliste nzoka te mafia munene et la sima l'église wana nyonso ezali la continuité ya 3C yango bako créer kango pote ba endormir biso bona muka bana mama Congo. Voilà, bandeko bana solo le Congo ya solo te onyoso et à koleka na mabele ko le Congo et ça va sacanete campagne na bango continuer bazo payer le prix. Les hommes sont en train de payer le prix pour être bazon dimba libéré bisote ke bolanda bangote bo perdre ba vie na bino baza le limite ba formation ba ko sacrifier bino ba ko boma bino bandima ki bisote et voilà les médicaments qui continuent à gauche, à droite. Il y a ensemble pour la République, on a fait un accident par rapport au nono, Mukubir, précisément Mukini. Il a Bantu, 4, il y a 4 personnes. 4 personnes. Voilà, 4 personnes là, somo, bazana 4 minutes à filmer tout na bango katani, et d'aller à passer mingi, moi, tout ça, bino, zate, pour être YouTuber, à condimate, tout la sabino, yango. Toka ya honorable Mutunda, inakonga bantu 4, basha kufa déjà papa, ibangili ya mama. Bakakoto nona, bantu 4 déjà beo mubulongo hapa basha kufa. Hakuna modele ya kubatosha paka ba autorité ba finjo ba batosha. Bantu 4 déjà beo kwa. Bantu déjà 4. Honorable Mutunda ndio na hii motokai. Délégation yake na wa bantu 4 paka kwa sasa. Bon, sauver les autres.
et voilà 4 sont liquidés. Na cadre toujours de campagne électorale et le connu la koleka Félix Antoine Tshilombo Mboka Uvira akele ko sala campagne kati le Congo tala bolole ya bato botala et ko sala ka moto ala kati Congo moya na kati Congo esika zalaki akena Uvira ezate il faut le cas na Bujumbura pour être à zone à côté de Uvira. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal 5 ans président et babololé ba congolais ba betele maboko ba kevalite ke ye hôtel biso to betele maboko mais ako mériter maboko ta mériter mabanga pour banzela wana lera banda pouvoir banzela wana kokuta ngokufa ekufa. Donc c'est dit moyen de poser côté à Outaki à côté na kati na Uvira et ça mais faut que na pays voisin pour à côté babololé balba ni comment ni c'est grave. Voilà, Félix a passé qui par Bujumbura pour te à côté na kati mboka na uti na mboka na ye akena mboka étranger poison na mboka na ye. Sans moi bon so on va te kasi nzela ka ngona te nzela wana ekufa banda kala pour ne ba ngusaka mote ta solo ya pasi na mawa alors ande ko toke na kati na makambo eza koleka na kati na Kinshasa tolongo campagne tokiti na kati na oyo eza koleka na kati na Kinshasa batine besoin image na kati ya ville ya Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe là-bas na kati ya prison centrale ya Makala et loko nini ezali koleka balobi mandeko ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai na kati ya prison ya Makala, mais les gens vont vivre le corps dans les bandes. Voilà, na kati ya prison, ba chambre melema etondi, moi basala autrement ezalité et voilà, ministère intérieur ozali wapi pour l'interrogation, voilà, ba bololé et salamakate vraiment la kati nekolo Congo et bandiko salema et voilà, et sengeri na biso total biso Congo. Toki wapi la kati na mboka Mbujima balengela kuna vraiment mes chers amis, c'est l'Allemagne. Bravo Tshilombo pour l'excellent sali na kati na Mbujima wakale balengela na kati na mboka na biso balengela toke ya image bana betu bana kasai koza wapi po te témoigner biso likamboyo bana betu bana kasai voilà chez vous eza ya pasi na mawato kansekeke bosali kona ba province mususu et pas na bino ezali meilleur mais et voilà la situation c'est plus grave encore na kati na mboka Kasai wana na kati ya mboka Kasai ila koyinda. Alors bandeko bana somme ko Congo tokei na kati na mboka Kivu na kati na Kivu na kati na Nord Kivu eloko nini eza koleka kuna tokei Nalitaki mwani wanje
Hapa ni bamotari na mimere wanatoka Rubaya wanakimbia Mutusi kabisa. Ndio wale hapa tuko mlima Shasha. Ndio wale. Ni hatari kabisa, vitu ni fo. Ni kutuombea. Voilà, solo bandeko tala ezali mboka ezalaka bakata na désordre banzela ezalaka sute koma kaka baproblème ya moto. Alors tokei na kati na mboka Sake eloko nini eya koleka kuna débandade. Allez tokei vraiment ikosa vitu vinakuwa ngufu. Hawa wasoda wote wanawatosha kule mangambo ya Sake. Hivi niko na filme, niko mudirisha, niko munani. Wakiniona ni wanaweza nifana mubaya. Ona wasoda wote wanabatosha ngambo ya Sake, mwake huku tuishaishiwa. Njoo bali eke ujone. Voilà, eloko nini ezali kobomoma na kati na Nord Kivu. Nord Kivu en réalité selon Félix Tshilombo asali kida yango epai ya communauté Est Africa. Apesa bango yango, ateka yango, aipoteke yango. Alors, ba manœuvre nyonso ba soldat ba komona kakuna, o ba soldat basali boye, ezali ba je oyo Tshilombo akosala na batu na ye ya komona ke de temps en temps ba population na biso baza na pete parce que na kati na Nord Kivu ba côté wana nyonso ba soldat wana bazo se permettre à tout moment parce que frontière de Zakabango au côté bimi ya ofele à tout moment bana besoin ko zobare biloko na bango ba ye ba beti masasi ba zu ba minéré o ba ndeko na bango ya ba M23 ba tchaki na ba coin ba fi yango le ba baza ko kima contrôle sate ba côté ba minéré wana na kati na Rwanda. Voilà le système ndenge nini eza koleka et voilà eza ko continuer na lelo. Wanaita Rubaya kabisa, watu wamekimbia, mtuombee sana kabisa. Watu washakimbia, tushaisha, mtusamee, mtuombee pamoja. Mawa, nos populations, les gens sont dans les campagnes. Ils sont dans les campagnes à gauche, à droite, les campagnes. Donc, pour la campagne, c'est mieux que de voir la souffrance à la population. Mawa. Voilà. 5 ans au pouvoir. Toujours ça. 5 ans au pouvoir. 5 ans qu'il est là au pouvoir, toujours dans l'insécurité. La MONUSCO est là avec l'effectif de plus de 25 000 personnes. Et logistique à Sakanate. MONUSCO est là. MONUSCO est là. Communauté Est-Africa, mais voilà, situation ni bande konabiso. O baza ko souffrir nango na katina engunda eza ya pasi na mawa mais ya solo bande kono so ya pasi na mawa et alors voilà ba jeune kuna pe ba jeune na katina na beni kuna pe ba tomboki ba lobi il faut kaka bango tumbana bango na MONUSCO ekosilaté ba jeune ba lobi na katina beni ba tomboki ba kende ko bengana MONUSCO en collaboration avec la base FIDO. Tuko barabara deja, tuko naenda ku MONUSCO, watoke kabisa, hatukataki kwetu tu, viko naua watu katindi sana, watu viko nakufa kazi yoyote. Deja sie vale tuko napanda, polepole tuko napanda, sie vale tuko napanda, polepole tuko napanda, mpaka ku MONUSCO. Leo veranda mchanga beni, en collaboration avec la base FIDO. Voilà. Les jeunes balbino n'ont pas retiré beauté pour bomaki balibande qu'on a bango la carte la goma pour Félix Apesa qui ordre alors pour intimider bango la population balbi rien toko tikati et voilà la situation voilà il est passé viva il est passé viva
Voilà la situation. Voilà ndegeni bakolelaka ya solo ezali ya pasi ya komona makambo ya boya kosalama na kati ya Kongo. Alors tokei na kati na Rwanda, le Rwanda est en deuil. Qu'est-ce qui se passe na kati na Rwanda? Kuna ezali kosakana te po ete ya solo oya bango bakonzi oya ba soldat ya bango ba voleur oya bakoteki na kati de Congo, des voleurs soldats rwandais oyo envoyés par le gouvernement de Kigali, arrivé là-bas bazali na problème ya grave. Toujours, chaque jour au moins plus de 200 soldats tuti rwandais bazo kotika bongo na bango na kati na zamba. Et alors batindele biso ba image ya kotala ba matos o ba récupérer avec ces soldats rwandais, avec ces tuti rwandais o ba massacrer bango tala ba armement nyonso o bazaki nango et aujourd'hui ezali entre les mains des Wazalendo. Et alors ba Wazalendo ba expliquer biso la situation to ka bango na audio. Oui, mon frère, moni, aujourd'hui, ça va bien, non? Commandé les affaires, la force des armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Le commandement est faible. Tout ça, mon collègue, quand on a généraux, comme dit tout ça, quand on a soukou. Moni, nous sommes pendant les lots. Pendant 5 heures, 6 week-ends, la transfert de la Moussala, Mazalendo, Masali, Bango Moko, Mazalendo, Masali, Moussala, Oyo, sans FARDC. Amboka Nyoso, on a récupéré qui, Mouchaki, Ngomba 3 antennes, Nyoso Wana, Mazalendo, si mon a tellement de récupérer, pour récupérer son Ngomba Wana, on va vous faire FARDC lobby. Mais l'autre récupéré pendant 5 heures, 6 et 8h35, on a bétami makasi. Mais aujourd'hui, on peut ça, Bazalendo, même ration. Et courir difficile, ce même nous avons d'abord les points de soins mobiles, un boulot, mais là, ce temps où l'objet va utiliser son bon à faire des stations à Kabia, je pas y a Banguna. Tu vois, mon cher, le mana mokonzi, tout le monde là-bas généraux wana, en général ce sont des corrompus, en général il y a RCD, nous sommes autant à RCD, ceux qui ont ma bête à cause de Mbokate, à cause de toujours long à Mboka, ceux qui ont cause de Mboka, place de la Makala Boloko, mon frère. Matondo, voilà la situation. O ezako le kapuna na kati na front ya solo que général Otolatibino ezali général Rwandais. Général Rwandais a quoi na kati na champ de bataille. Donc un général voleur. Donc tous ces gens, tous ces soldats au bas pour quoi na kati na front, ce sont des voleurs. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas na kati na Rwanda? Na kati na Rwanda, les soldats voleurs o baza ko yiba kuna derrière bango ba yuke baza compter comme des voleurs. Ba ye na kati na bele ko Congo pour voler les du Congo. Donc, ils ne sont pas là, il n'y a pas de raison d'être là au Congo. Et alors, voilà, sort Nabango, c'est la mort. Ils sont tous tombés là-bas en masse, dans le Congo. Et voilà, aujourd'hui, comme ils ont enterré Bango dans l'eau. Trop. Donc, c'est-à-dire que les autres sont abandonnés, les officiers, quand même, s'ils peuvent, parce que officiers sont abandonnés, qui payaient, ben, il n'y a pas récupéré, même en Rwanda, mais abandonnés pour le Kito. Et les gars qui mingent. Et voilà, Tokei na Katina Rwanda, total à l'image. Ce qui se passe là-bas, comment ces gens-là. Voilà, des de voleurs, nakati na Kigali, et Balobi, pas question, voyez, vos tali de loin,
Celle qui est en Nani, Congo, on s'en fout. Tu n'as pas droit, famille, mon côté, on a droit que les Congola, attends ce que moi, ok, allez là, exacté. Dans chaque famille, interdit dans la cité, pas de deuil. La cité, que non, deuil, famille, et venir dans ma ça la deuil, aussi problème. Donc, toutes les familles rwandaises aujourd'hui à Kigali, ils s'enferment dans leur maison pour plairer les leurs. Par la force. Voilà, tous ces voleurs tués la carte de Congo. Aujourd'hui, ils ont commandé les là, donc, général Abomoni, Babetaki Massassi Lilo, Nakati Namboka Mouchaki, par les Wazalendo, autre la Timino photo, Wazalendo bateau, Babetaki général Wana Wabenego diriger bataillon Wana, Naye général, na bataillon Bimba, tout, Bassassi Baronyoso, Bakoufi. Voilà l'information que nous avons jusque-là pour Namakambo Oyo et à Koleka. Et l'image de Moniwana, na Rwanda est interdit. Si vous venez de voir là, na Rwanda est Kolekate. Na Rwanda est interdit. Donc, biso batinde le bisawo pour que tout l'accent de banda Oyo Nenini Makamuza Koleka. Donc, la télévision Rwanda est Kolekate dans la chaîne de la télévision. C'est en cachette, bazo tourner Babylon Rwanda Nyonso. Voilà, bandeko, na katina Rwanda, bazali kolela, bakoyebate comment ils vont s'en sortir parce que on leur disait que vous êtes des grands perdants. Déjà, basé sur 4 millions. 4 millions. Voilà, là, on va aussi la et alors, bazo kanteke, bazo robot tamakate, et ça problème, Mikolo Koya, na Missima Mikolo, et au côté de la katina Kigali. Et là, on verra bien quelle communauté internationale va condamner le Congo que non, il ne faut pas faire ça. Aujourd'hui, en titre de rappel, ils sont nombreux chez nous. On a les preuves des images. Ils sont là. Est-ce que la communauté, soi-disant, internationale, les Occidentaux, voient ça ou pas? Ils suivent ça ou pas? Pourquoi ils ne condamnent pas? Que comment vous les Rwandais, vous êtes allés là-bas? Et demain, on verra bien. Alors, c'est amenant à tous les Congolais de chercher ça. Aujourd'hui, gardez bien ces images. Bon, ils mangent très bien. Ils ont les cas de tourner, que chacun de nous garde ces images. Et demain, nous allons nous poser des questions avec ce soi-disant les Occidentaux, la communauté internationale. Quand ils vont nous demander que non, comment vous êtes allés là-bas au Rwanda, et nous allons leur montrer des images, comment ils étaient arrivés chez nous? Ils faisaient quoi chez nous? Et alors vous les avez envoyés pour venir tuer les Congolais. On n'a pas le droit de répliquer. Non? Et alors, c'est quoi? C'est là, mes chers amis, l'avenir, le monde de demain, c'est le monde multipolaire. Le monde déjà, nous sommes déjà au monde multipolaire. On avance. Déjà, la carte est un monde multipolaire. Tous ces gens existent. Hégémonie occidentale. Et on disait tout le temps, vous les Rwandais, ne suivez pas ces Occidentaux. Ne suivez pas, regarde, comme aujourd'hui, ils craignent plaire. C'est ce qui plaît. Quand on dit, ne suivez pas ces Américains-là, ils détruisent partout. Et après, vous allez rester là sans rien. Et c'est ce qui va se passer avec vous, les Tutsi Rwandais du Rwanda et de l'Ouganda, sans oublier le Kenya. Et vous êtes tous ensemble. L'Empire Imatutsi, c'est déjà un échec. Au Congo, l'Empire Imatutsi va échouer, va causer que les Américains, que les robots, Congo, le Congo, échec. Il y a un moment où va se précipiter avec Moïse Katumbi et avec Félix Tshilombo suite à leurs engagements que Bachabis Mobulu, Kao, Nakatine Congo, et avec ce Kao-là, Bako joie gestion. Mais, ils oublient qu'il y a de grandes puissances. Ils oublient qu'il y a d'autres grandes puissances qui observent les dossiers du Congo en ce moment. Des grandes puissances qui observent les dossiers du Congo en ce moment. Et là, on va voir, parce que tout se passe là, ils regardent.
Ils observent, ok, qui sont là, les M23. Et qu'est-ce que dit la communauté internationale? L'Amérique dit quoi? La Belgique dit quoi? Les Allemands disent quoi? Et alors, c'est là où après, quand les Congolais vont se mettre debout pour attaquer le Rwanda, c'est là où on verra qui viendra nous condamner, qu'il ne fallait pas. Il fallait suivre les ordres. Aujourd'hui, vous êtes en complicité, en connivence avec Félix Tshilombo, n'est-ce pas? Nous savons tous que vous êtes en complicité avec Félix Antoine Tshilombo. On le sait, qu'il est le vôtre, il travaille avec vous pour nous distraire. Parce qu'il a déjà signé la Constitution du Congo, il a donné l'accord. Mais l'accord n'est pas donné à l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel qui vient de donner cet accord-là. Ce n'est pas notre divinité. La divinité, la puissance voulue ce qui mangue après si nous accord. Comment Tshilombo, avec quelle permission, comment tu t'es permis d'aller signer des accords pour balkaniser et à faire adhérer le Congo dans la communauté Est-Africaine? Et, papa, c'est nous, papa, c'est nous, Bisomoko, Banasome Congo, et on verra bien comment est-ce que la situation au Bango de l'eau va parce qu'ils sont du coup, et demain, on verra bien comment nous allons revendiquer nos droits. Les Congolais, sauf maintenant ou après quelques temps, beaucoup de monde qui va arriver dans ce monde-là parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que les Congolais sont trop naïfs. Oui, on est naïfs, mais il y a quelques Congolais qui sont pas naïfs comme les autres. Donc, on verra bien comment Nzambe a pu permettre qu'aujourd'hui, ça va Congolais m'a cassé, comment vous ce qui manque dans tout le monde, comment ma qui peut vite en donner, et on verra bien comment tout récupérer ma belle Congo. Alors voilà la situation qui se passe na Katoke, Sikoyo, na Katina Makamoza Koleka, na côté. Les chasseurs sont couverts par les squads spéciales des. Bolivie, voilà. C'est un clin d'œil, mais quand même. Regardez cette toute dernière vidéo. Il est en réunion, en fait, avec son cabinet, ou les ministres, je ne sais pas exactement, et il parle des sanctions occidentales. Regardez ce qu'il dit. C'est vrai que leur fantasme confine désormais à l'absurde. Comme vous le savez déjà, chers collègues, ils proposent désormais d'interdire l'importation en Russie de tournevis, d'aiguilles, etc. Mais bon, on aura Camelot et mieux ce sera. Cela diminuera les chances que des punaises de lit nous soient exportées des mégalopoles européennes. Voilà, ça c'est clair. C'est vrai que tout le monde sur le plateau. Voilà, effectivement, les punaises de lit, il faut dire qu'ils sont bien de nous. Bon, ceci dit, il y a quand même un coup dur, hein, Lydie à gauche pour Vladimir Poutine. L'un de ses très proches a été. Voilà, Vladimir Poutine se moque de français. On a vu que moi, vous interdisez tout. On a vu que non, on se moque de vous. Alors, nous voulons rien recevoir de vos bilans, nous avons un problème. Mais les gars, Toboy, bilan, on a bilan, il y a, et pas la bilan, Toboy qui va quoi, et traverser, on a bilan en français, et il n'y a pas de bilan dans Russie. On se moque. Voilà, donc c'est ça la situation de l'Élysée. Poutine a, il devait dire, français, la carte na plateau, l'Élysée, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, voilà Bandeko, Tokota. Tout le monde voit que c'est un des autres plus avocats. Antonio Sazolinga Aïba, Contina et Bora. Quand on va sur la décision, ils sont tous à la carte. Comment on a pas et les autres, ils sont tous comme les bons. Pour voir la canne, la peuple congolais, pour les vacances. Quand on a des gosses, il y a Congo, ils sont les deux au tabac. Les castes de donner le pouvoir à des gens qui connaissent pas la vallée de la nation. Ou le bassin de la population, quand on dit qu'on est la mort. On va de lui, ça va poche la bango et bonga. Moi, j'en ai ma bango et bonga. Quand on est sobre, il s'abonga. Okoloka, on a baillé du sablion, awa baillé du bion, on a bacali molibi. L'objet va l'initier à Congolais. Est-ce que vraiment, au monde, les Congolais, tout ça n'a pas été récupéré à côté. Tout ça n'a pas été
ne saurait pas. La discours à ma promesse de non réalisée. Les arrestations arbitraires. Corrompre la justice. La nomination voilà, il faut ici là. Qu'est-ce qu'il faut ici là que depuis que nous sommes au pouvoir, nous sommes à Sali et c'est au Soto, na Soto. Salité na salité, moyibi na moyibi, verbe moko ils ont dominé vol. Verbe ils ont dominé la quête de Congo depuis que Chilombo est là et ça dit vol. Et alors, qu'est-ce que vous, de combat en somme Congo, surtout vous la jeunesse, et je ne sais pas que quand vous n'êtes pas conscient de la situation qui vous arrive, ces voleurs-là, ces bandits, ces frappeurs, on va y vivre pendant ces 5 ans, et à la dernière minute, ils vous amènent des cadeaux, ils vous amènent des polos, ils vous font chanter, et vous êtes malade. Vous êtes malade comme votre chef. Vous êtes des malades parce que ça ne va pas. Vous avez quel âge? Là, j'interpelle tout le monde. Vous avez quel âge? Pardon. Sont des majeurs. Sont conscients. Conscients de la situation que à venir na bango zawana. Je vous dis tout le temps, vous avez un architecte à vie na bino. Et quand je m'adresse à vos enfants, à vos parents qui sont au pays, je m'adresse entre-temps à vous. Il y a biso bino bandekoyo, vous avez biso la carte de la diaspora. Vous en attendez à recevoir comme information. Et vous en attendez à sanctionner bandeko na bino. Pour la sanction, oui, je vous envoie plus rien, parce que vous ne comprenez rien. Na quartier na quartier comment pas si on a ils la cabine pas si on va créer pour te banyo kolbande konabino pas si on a ils la kabiso na quartier na diaspora vous avez comment la toba comment la té to pesa matéria voilà tout ça la cantine 23 la cantine moi non ah merci papa Michael moi non a comme 23 a comme majeur a yebi déjà que abotama qui na passe abotama ki na misère akoli na misère yango akoli na torture yango ko bande poka ya Hippolyte Kanambe est-ce que bana ngo bazana 23 ans bazana wana te na Kinshasa bazali mais bazana ko mona to ba ko mona te ba ko mona bango bakuluna et bango bakuluna bango bawewa bango bo ba ko belela ka ba combattant ba ko telema ka na limité pour na ko ba ki bazana ba combattant il est vive bango wana mais lui va vivre bango la sacrifier et pour na bango il s'en fout préférer que ayena tongo abani ko crier ko la mbwa viva et si de lui donc on se pose des questions mais est-ce que bango baza ko raisonner toté mais tout na bango za ko beba ba musuba kawalen ba mususu ba musuba kene side musuba kene ensemble pa ya étranger wana katumbi musuba ke pa ya étranger mususu mukwege mususu ba kaboli ba muke ba ko ba zoba bango nyuso ko ba zoba nana ko aider bango alors to so misele bino ba nani ba ko aider bana wana po ba yeba sens ya vie na bango n'est-ce pas vous? N'est-ce pas vous-même de la biso dans bino autoza koyoka actualité autoza koyoka réalité pour mobiliser ko ningana partout ba tout a commis conscient botar ce qui se passe dans Mali na Burkina Faso na Niger le jeune de là le bagano ka ba chi ba to bona bala bazo tomboka les jeunes comment c'est la diaspora il y a Mali il y a Burkina Faso il y a Niger qui soutenaient ces jeunes là qui est formé à ces jeunes. Diaspora na bango. Et à biso diaspora, parce que papa ça la levinini. Papa ça la mboka ouais kekra tout ça ko bon. Oh, qu'est-ce que tu fais? On sait la gagner pour soutenir boyo le langai. Yo comment ka muta ko le langa. Mais si on sala ndenge ni bituna bunda wana mo pepe. Bozo ka te ba wazale do ba to bunda wana.
bana bunda balbina to prouver bango bazana biloko oliate bakozana baso digote bakokufa le bakomona babaye bakoyenge pala biso et biso to anéantir bango mais bandeko ba comprendre pour nous toujours le bango ba comprendre ah non plus question babela nzoto maboy ko kende na kati na musala wana et bon bino bolela kaka to kolela tiwapi to kolela biso na bino tiwapi. Voilà un petit rappel que la kanisi mikolo ezali ya kotanga po ete to tika kosala musala oyo mikolo po musala na ngate na sali yango pendant plus de 15 ans ezalaki kimbango mvuluski mbango apesaki ngai yango na sala yango oyo ayokaki oyo eteyaki ye oyo akomprenaki malamu oyokaki te akomprenaki te ateyamaki te matali ye luka koyebaka bavio nyonso eleka liboso okosutuka lobi apre lobi keno émission ezoleka liso te toalerte bino déjà toko boyoki ezoleka su te comprendre déjà ke akomi ne na secteur mosusu alongwe na mouvement citoyen so boyebaki yango te oyo nasalaki bandeli babelelaki yango mouvement citoyen éveil patriotique et n'a été obligé parce qu'il y avait personne qui mingi sont des corrompus autres qui n'a pas ensemble qui va corrompus et c'est là qui n'a pas auto mais qui a coupé ça par message mais va comprendre que il y a un des gens qui les devant ngamoko il y a on a sali yango pendant plus de 15 ans alors et sengeli na biso sengeli na ngai na s'occuper na domaine mususu op Congo est en péché na ngai Congo et un besoin na côté mosusu voilà bande kobo kamwate ceux qui lobby kuna boki pela que non émission exacte yebaka ke ezali bitumba to bunda na domaine mosusu tokani matondo epai na bino matondo epai na bino matondo epai na yo muta MKN matondo epai na yo losako matondo epai na yo mama na biso ana losako no matondo pena na bino nyonso ba oyo banda to banda ti lelo ba soutenir chaîne ça va pas moi la bino sincèrement tozali des millions de personnes mais ba msuba tellement na volonté na moté ya soutenir chaîne na sengi na bino oyo nyonso to ana ba papier to ana ba liste oyo nyonso abimisata 1 euro na ye pour soutenir chaîne oyo ayebaka qu'un jour 1 euro na ye wana kozonga je vous promets na promettre bino ekozonga nzambo bakoko na biso azokanga donc baono to travail na bango longo nzambo pambola moko na bino ya solo matondo na baoyo nyonso basoutenir chaîne na biso balba na kati mitema na bango fondé bapesaki mpona kosoutenir chaîne po bino misusu boyoka batoli baconseil oyo au passage a été matondo pana bino na ndenge bokangaki maboko pendant toutes ces années il y a kolaksa volonté na binote mais na kanisi boyebaki ke chaîne oyo ezalaki la seule chaîne oyo bakorompa yango te banda bitumbi banda tosalaka ndenge nini bandeko mosusu bazo ba 5 ba 10 ba 20 000 ba 30 000 bamosusu par mois bafutaka bango na lelo mais biso toboya donc tout le temps ndeko yo ndeko pe na boya makambo wana mais bato nyonso ba ndeko mosusu taki na bango bakenda mais ndeko atikala ndeke wana constant na makambo yo matondo alors matondo epai na yo mama na biso ana sakono matondo epai na yo papa na biso Mikael Mukombo matondo epai na yo papa na biso Emmanuel Yeko matondo papa Francis Bitodi matondo papa Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas matondo epai na papa na biso Ndongala na mama na ngai Jolie matondo epai na bino matondo epai na papa na biso Makangu matondo mama Bijou matondo ndeko na biso papa Benjamin matondo papa Willy Kaenga matondo na ba oyo bonso basunga chaîne na biso nzamba pambora moko na bino to bosali bino te oyo kombo bosali mais na kati ya mikanda na biso eza etika na kati na ba souvenir bobosa na mote to tia on na kati ba souvenir mama Espérance matondo epai na yo mama na biso mama Tete mama armée nation du peuple Congo matondo epai na yo matondo ya solo mais tous ay belé mais solo matondo na moi oyo soki 15-20 personnes on a boza ba ponami na biso boza ba ponami nzamba pambola bino
Alors tokutani mokona lobi tozananu mais to alerter bino déjà bo sutukate na to bo mona ke ekatane mais avant to kata to sabino ke lelo esili lelo émission ya suka lelo botala virus les cas pour notre continuer kotala yango. Voilà matondo zaba kombo la moko na bino tokutani lobi tozananu. Alors ingeta ibobo ibo